Mbote mingi na bino bandeko balande panyo so bozwami. Soki mutunyo so atali lelo bakimbange sakolo baki en tout cas mo boulot et koti makasi na lingomba ya papa Simon Kimbangu. Ezala côté ya 3 égale à 1, ezala côté ya 26 égale à 1. Mingi peut-être beaucoup yo kama be soki nazolo baboye, mais soko za honnête na yo moko otali kaka esika yo za ko vivre to na paroisse yo zali au mona ya solo ke to kotisi penza makama be mingi na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu. Tokozonga muke 22 ans passés, ceux qui mémoire nangeza malamu na paroisse ya Matete, maman Marguerite azalaki moko ya pasteur na tangwana, ezalaki na culte général papa Fumalongo pe azalaki ateaka pe asalaka likamoko boye na culte wana oyo en tout cas mingi lelo bokolobake ezali vraiment makambo ezo sala mwana mwa lelo manque ya bolingo. En tout cas, na olingi biso nyonso bino na biso tolandana no message wana et tokozonga pona to tia pe commentaire ya papa Fumalongo ezalaki ndeni tolanda. Soki tokolinga kaye tokolinga na lisusu biso na biso. Batata na kusala likambo moko na sengi na papa limbi sangai mwalere muke na kozwa. Pabotala esika nini bolingo ezali kokufa kati na biso. Na sengi na bajete kimitano baya liboso. Na sengi lisusu na bino bambuta mpe mibale ata misato boya liboso. Na sengi na bamisise ata mitano boya liboso. Kolari nyonso boya mitano. Botala esika nini bolingo na biso ezali kokufa. Eloko nini tozali kowila. Mitano banana ba mama kolari nyonso ba jeune boya ka liboso mitano na sengi. Na lobaki na kokenda musika te tokote ya ditei bongo mutu na mutu akokina na likamoyo na mutema. Mitano boya liboso. Kolari nyonso oyo ezali na biso awa. Bongo botala esika nini bolingo kufidi. Esika nini bokabone ye. Esika nini lingoma na biso ezali kotela makaka. Pongo tokosaka te tolingi nzambe. Wapi esika tolingiri ye. Na sengena ba mama selo ata moko ata mibale boya liboso. Na tata pasteur mbele batata selo moko boya. Tosala noki batata mpe ba mama tozali koloka bolingo oyo mama mwilo avandi sibiso awa tango papa memaki nga na nkamba namonaki mama mwilo nazalaki komona na mpusa lisusu nazonga na ngai te navanda na nga kaka wana kolari nyonso batata mpe ba mama kolari nyonso tu mitano kaka mingi te. Papa yembisa nzembo wana yo yembisa ke wana kolari nyonso oyo bayimba na bambuta na bisu nyonso tozali awa to yemba nzembo oyo badisa bayimbaki oyo yembaki ko oyo yembi awa salano ki papa biso nyonso to fungula munoko to yemba nzembo oyo badisa bayembi bambuta nyonso na baninga nyonso botelaka munoko ya bato oyo batelemi awa liboso na biso bayemba nzembo badiriza bayembaki wanduka wasolo kwa nkuluzi talanke 1 2 botalaka kaka minoko na bango soko bango nyonso bakoyemba nzembo oyo ya mamwilu wangu ya nkuluzi botalaka kaka munoko salu kikaseiba etisalwa yelungweki Watanzami tukutondele Talanketo wandu mawe na biso bandimi yango ese belemi kasi banani bakozwa yango banani bakokota kuna talaka kaka munoko pa oyeba te bokabwani na ringuma na biso esili nano te Watanzami bokabwani batata soki pwana bokabwani mbebiso banso totundi awa te mama mwilo asalaki mutu na bolingo
na kati na bolingo na ye mabota na mabota to yoko sangana na kati na sikoyo yo na ngato zali wapi esika biso nyonso tovandi awa tozali lokola tala lokola vere bati babele na kati azali koyeba biso bato ye moko asali bongo tokosaka ye merci papa, merci papa dirigeant, merci papa. Okotela makaka wana kokendete. Na bosa nempe yo ba information pembe bokota ke kuna. Batata réponse te kasi na motema na yo na ngai. Tala nanu bango yonso wana bayimbi nzembo oyo. Pona nini bayimbi te bango yonso bakolari. Pona nini bayembe te bango yonso bazali bakolari bayimba kanzembo. Pona nini bayembi nzembo oyo dirija yembi site. Batata mpe ba mama. Tokosaka muntu nzambi bakosaka yete. Soki bomoni exemple oyo ezali tina kati na ba groupe tozali bokaboni ezali. Tina biso batambo si bokaboni ezali. Yango epesi biso pasi. Bolingo ya lukuta. Bolingo ya diso yo tolobaka te diso koncha lokaya yango wana. Bolingo ezali na biso. Tala nano ba dirigeant bambuta biso banso bandimi. Pona nini tokokite koyemba nzembo ya ba dirigeant. Tala bokaboni nzembo wana bazali koyemba ya ba dirigeant. Nzembo wana bazali koyemba ya bazeteke. Nzembo wana bazali koyemba ya sandowa. Biso bambuta na kolare tokota te. Ngai mukonja ndenge boyina kina koyemba nzembo pona nini. Tala bokaboni. Basi bati biloko yonso na sani na mama mwilu alobite bana na ngai nakende kipona sengi la bino bolango ya kati na bino kasi bolingo kati na bino bolingo yo kati na bino ezalite biloko yo nakopesa nani soko na pesi mama Marguerite tata paseri kuna koloba ye selo ya pamba wana pesi likambo ya ndenge boye ebongake na ngai atele mina ye moya pesa ngai ezalite soki lelo balobite bake kopesa mwana kuna na sima mwana ya boye papa ke kopesa likambo ya boye ebongaki na biso bakonchi tata mama osi olungi na likambo ya ndenge boye na motema na yo ngai na sina lungi na likambo ya boye na motema na ngai soko nazali nango nkembo oyo ezali koya kuna na nkembo wana bato mabe bazali te nkembo oyo ezali koya nani akoyingila kati na yango Kiba 21 na kanisi biso nyonso tomoni toyoki mateya ya mama Marguerite ndenge ezalaki na ntango wana nyonso wana ezalaki na ntina ya manke ya bolingo babiloko mike ezalaki kosalama me papa Mfumu Alongo jamais atikaka espace na makambo mabe ekola na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu ntango nyonso makambo mabe ezalaki kosalama papa Mfumu Alongo azalaki koganga makasi azalaki kolakisa nzela ndenge nini esengeli na biso kotambola sikoyo tolanda commentaire ya papa Mfumu Alongo ezalaki ndenge nini tolanda Kiba 21 makambo mama te biso ngai moko na mwana kimawa mai malinga ya kubimanga na miso nzambe akopesa kandakisa munene pamba te na ndenge mama alakisi mpona ntina na bakoris na kobenga batata na bamama mpo te toyemba nzembo oyo badirigeant bayembaki ya solo nalingaka kolela soko tozali kolobake ete biso bakimbangisi ndenge tolati vert blanc bato yonso bakutani na biso na nzela balobi ete solo baoyo bazali bana na bolingo kasi malamu nde na maso tozala na bolingo mingi tozali lisusu na kokabwana ngai nasala perte vraiment tozala na bolingo likambo mama alakisi biso batata dirigeant soko bozwi nzembo soko botuti nzembo na bino ndenge botutilaka yango omoni bato na jetiki pate bayekola yango bato ya exilopori bana ya sandowa bajeune biso nyonso tu pamba te mokolo wana ntango bapaya bakoyela biso ala toyemba nzembo ya bato banso nzembo ngo badirigaka bato bayebi solo ntango mama alakisi bino naokaki sodi emawa mpe esali ngai
et pourtant ezali ya bino bato bakotambolisa nzembo te kasi ezali kolobama oyo ezali nzembo ba dirigeant ya biso te et pourtant yango elongo na dekolo nani mutatindi yango donc soko tina mena nzambe ekumia ba dirigeant ekumia ba jeteki ezali bato nini biso banso tozali awa ndenge na okelaki ba musicien bayimaki na okaki tango mama bengi na okaki ba musicien mfano ito kana kona kasi ba mususu ba moni ete izali dikambo il faut to mijungi sabizo sima mama salaka dikambo moko kitoko sangi sibiso mpwate alobi tozala muntu moko batu mi balete Kiba 21. nakanisi biso solandi commentaire ya papa Diangena Kuntima. Papa jamais alingaka bakimbangiste tozanga bolingo makambo nyonso wana o papa azalaki kosala ezalaki mpona kolakisa biso nzela biso bakimbangiste tozwi matei pa ya papa Mfumalongo plus de 40 ans tango bamonaki ke bakimbangiste tolingoma na bango basali yango na lolenge na bango ndenge bango balingelaki yango e bakei lelo yo biso bakimbangiste totikali to changer nalingi surtout me rasu kolanda message moko papa Diangena Kuntima pesaka na centre recueil na 91 tolanda message oyo malamu tolanda yango na bokebi papa Diangena Kuntima alingelaka bakimbangiste nini tolanda Kiba 21. de kama mususu nalingi kulubila nalubila kyango bandakala na pesa ka benu nzila mutu na mutu akota na parti politique oyilingiye mana boyo saka mutu te na tinda ke mutu te ndeke na kuna pamba tena sina yibiete tozali libre soko na kei soit na bazali na pato bango bazali eh bien ngara ko kuboya tende akena kufinga muninga uyo pamba tena zala parti na yete kasi ndenge na moni ni pesi ngai mawa soko to ye awa to ye na culture nzambe ezali te soko to kei pembeni to bandi kotonga na to bandi kuluba makabo matari parti na bisu wana pardon patata pardon ba papa wana bolingi ku diviser nguma na biso toka bona wana ezali musala satana malamu ndeto sala mutu moko tubimi di banda mutu na mutu akayi isika ye asalilaka kasi ezalite nde to banda kuswanaka to banda kumana mkanda to banda kupesa matei ezali dangereux wana ku diviser nguma na biso to linginde to kabona te to zala pate mokolo wana to pesa eloko moko na nzambi tata na kolo yesu na elimu santu ezali boyete kimbangise oye donc esika wana ba papa ba mama na sengi na binu batata bozali na ba parti na sengi na binu unité de kama na binu soko bozali ko da sika na binu posala ba discussion na binu kuna mais soko bokumia wa solo to l'accès to zali ini nakati na ndako pamba te namoni famille moko nakati bazana ba parti misato famille moko kasi namoni moko mosusu bango yoso wazali esika moko bayo kulubana ngai ne papa mana zaka da parti boyo soko to zali ko da toko kana kate mais soko to kumena ndako wana itale bisute wana bango batu na mukili kasi yo mwana ndako donc banda lelo solo pardon na sengi binu mukolo musuda kufuka mana binu na esika wana vraiment to yingirisa makambo ya parti politique na kati na nguma na bisute na pesa ka liberté zala na yo esika nyoso to yo lingiri kambute mekuboya muninga na yote kuchira yen kakate lobanda kuswana ka lobanda ka kulubana makambo yo makukite zali mabe bato ba yo kutala kabiso ndinde makambo na mwana kina journal mukolo wana porque roba lubika si mtu wana sala kiango zali na kati naenda kuna yote na kati naenda kuna ngai ndenge ni wana me yempa zala ka kimbangiso ye mutapesa biso information wana esalenga pasi
eko sala mandenge wana te toka bwana te bana papa Simo Kimbangu toka bwana te bana papa Simo Kimbangu totambola elongo tokanisa te tika esika wara soko tokumba esika tukana kulubara la vérité. Oui, ce que vous allez na bino esika mboko tambo sala ka ba discussion na bino abosala étalage bino ndenge kuna baposition bosi bojwa soko ndenge nini kasi awa na kati ngumba pardon to sala kama kama wana te to sala ka propaganda na biso na kati na anda kwa Nzambe te ezali mabe na kanisa sita woka ni sika wana Kibang 21 na kanisi biso stolandi message ya papa Diange na Kuntima ndenge na koma kati na point ya koluka kosenga biso bakimbangiste pardon pona kaka toka bwana te mais lelo soki totali ndenge tokomi tokoti makambo ebele ya mabe na kati na lingomba ezala côté ya 26 égale à 1 ezala côté ya 3 égale à 1 biso moko toyebi bipai tovandaka to exagérer mingi makambo ya nzoto makambo ya molimo tozongisi yango sima ekomi nango kowela kibokonzi ekomi nango kowela mbongo ba conflit ezanga tina zuwa ezanga tina donc makambo ya pamba oyo biso tokotisi na kati na lingomba tokanisa nano tango papa Diange na Kuntima zalaki ou bien soki lelo papa Diange na Kuntima mazongi akuti biso na ba position oyo toza nango akoloba nini wana ezali motuna oyo ngai na yo esengeli to mituna soki tozongisi lisusu makanisi na biso sima tokotala na ba 91 tango pillage moko esalamaka na République démocratique du Congo na tango wana Zaire pillage moko esalamaka oyo kelke kimbangisi ba participaka na koyiba biloko ya bato et papa Diange nazalaka na réaction moko ya mabe makasi oyo ezalaka bakimbangisi nyonso bakendaka kolala liboso ya papa pona kosenga bolimbisi na maloba oyo papa Diange na Kuntima bimisaka nalingi biso na bino to landa message wana etokozonga pona kosala commentaire mosusu après to landa Kibang 21 bamama batata bakimbangiste solo nazali na maua nazali na soni nga nazali na kamute nasi na tei nasi na lubi nasi na kebisi fate tozala mayele kasi bomoni ngai kaka mpamba nga nazali na kamute napesi bino merci mais sikasikawa tokotala magoya sima topika pende tomimoni nde tozali bato minene tosala ndenge elingi biso Nzambe nde muntu mokili ye asalaki yango na maluba mutu asali o na kati na maboko na bele oyo tonia ti Nzambe asali yango belema na maluba apesi mibeko na ye alubi ete mokili na sebe koleka kasi makambo na ngai ye ata eloko moko kolongwa te sikasikawa biso tozala kosalaka ndenge elingi biso bana papa Simo Kimbangu Nzambe akosaka te mutore ngombe pe akokolobe ete ndenge bato nyonso bakende koyiba boye soko nga mpe kende koyiba nakai koyiba ezali nango lisumu te mama uwe tata réflexion ya ndenge nini wana bato nyonso bake koyiba ezalaki wana likambo te soko nga mpe nayibi ezali ngai na memi na ngai likambo te mwinda yo ozali mwinda te bapesaka yo clairon bapesaka yo mwinda pekansi yo olobi yango ezali yango lisumu te jila toke kozwa biloko baninga solo nzala ye emingi tobanda kolia bana na biso tango yango oyo mingi tobanda kosala yango pamba te eloko ya kolia na kati na ndako ezali te
oyo toyibi sikasika tomenda kona kuyiba esikana ale tikana kera kona pamba tena monake basoma ke kwanga oke kukale mwana wana oke kuboma ye pato jwa kwanga wana izana ye ya mingi na sina lubila binu tozara kuchile yango pate monana kasi mingi pe na sina lubila binu isi monani kasi ntemena binu izale kaka yo mwana papa simba kimbango kanda kuyiba sonite ntomwindo totikala kaka bele boye enfin dikamote to sitomeki to sala kaka ndenge lingi biso nete atandele boko kanisa ngai lelo yo ngazana ngai yelo kote kasi atandele bawo yisi basiba kufi bawana baza kulukanzela mpate bagenda kuzwadi susu musuni baya kusenga bulimbisi oya kusenga bulimbisi na ndenge ni musuni batia ngona kinsuka ubena kitambo ubena gombe ube sika nini nami na bambuka oya kusenga bulimbisi ndenge nini susu sino tango solo to kumina basi ba mama to banda kuliana to banda kulia bana na biso eto kokoma muyibi kuleka on s'en fout ngai ga mutari boso na kokana na lufele par que nzambi abogi silibisi makaba kitoko na silisi boy na komuna tata mwana pe mu santo amen papa nakanisi batatana ba mama biso to landi réaction ya papa Ngenda wana ezalaki quelque kimbangiste oyo balakisaki bizaleli ya mabe bake koyiba to ba participer na pillage oyo bakino bazalaki kosala papa Ngenda silikaka makasi abimisi malobake bokomona tokobanda koliana nzala eleki ozwi mwana na yo obomi ye oleye wana ezalaki mpona quelque kimbangiso balakisaki bizaleli mabe mais sikoyo ngai na yo tata na mama makambo oyo tochange papa Ngenda ndenge tolandi na message oyo tokolanda liboso alingaki jamais tokotisa makambo ya politique na kati na lingomba na ye alingaki jamais tozala na bokabwani mais makambo wana nyonso oyo papa Ngenda alobaki biso tosali yango to tokomi kosala yango sikoyo soki azongi lisusu apesa soso message nenga pesaka message après pillage oyo esalamaka totala nano ndenge tokabwani boye tozosepela na biso tozomona yango eza nango bien oyo baza kote ya 3 égale à 1 bazosepela na bango bazomona ke makambo ezotambola nango bien oyo mpe baza kote ya 26 égale à 1 bazosepela na bango bazomona makambo eza nango bien mais tokanisa nano ke soki papa Ngenda azongi akuti biso na baposition toza nango message ya ndenge na kopesa tokanisa nano moke totala nano message ya ndenge nini papa Ngenda lelo soki bapesi micro apesa message na bakimbangi ce message ya ndenge na kopesa soki totali kaka autour na biso na mokili ndenge eza kotambola tokomona ya solo ete nzambe aza na ye pena na esengo te tokomona bamaladi ya mabe bandi kobima na bamboka na biso tokomona pasi eza kaka kosila te bamakambo ya ndenge na ndenge eza kosalama na mokili oyo ezolakisaka ngai na yo kimbangise oyo tozali baresponsable ya réussite ya mokili oyo réussite ya Afrique ezali na maboko ya bakimbangisi pamba te papa Simon Kimbango alobaki yango tous les 4 coins du monde epesameli na ngai Kimbango mwana ba Kongo ekozala kaka na lingomba moko e mokonzi akozala kaka bobele moko lelo yo ngai na yo kimbangiste to ignorer maloba ya papa Ngenda apesaki biso to bungi nzela to koti zamba to pesi priorité na makambo ya pamba oyo eza même pas important makambo ya molimo eza sona tina moko te tokomi na biso na makambo ya pamba kobunda zuwa mutu alingi so esika na ete yo place na yo batie yo yango yo mais olingi na yo place na yo te olingi place ya moninga pona nini ye ngai te kotonga na ye aza boye moninga azwi mo eloko na ye zuwa pamba te ye azwi maloba mabe makambo ezanga tina yango na tolekisi liboso ta ndenge tokomi mingi lelo bafana na wana bandako pamba te bazomona ke
soko tongo etani dimanche tongo akene église motema ezobeta soki esili bien kilte esili bien azongi sans problème akumisi nzambe mais ndenge Kibam 21.